mbongo wana ebimi te. Bana ndemba nazo ebisa bino mukolo fela toktila koya kuna na ndemba bo beta ye mabanga. Encore? Bo tobola ye mutu wana ngubu. Bo beta ye mabanga. Parce que ça qu'on fait souffrir bino. Po balia mbongo ekote la bango na ba poche. Encore? Po balia mbongo ekote la bango na ba poche. Namoni ki muyibi tika to benga yango braquage musical. Encore? Tika to benga yango braquage musical. Est-ce que mbongo wana ebimi to ekobima? Non, non. Soko talibien, je voudrais d'abord rassurer aux gens que mbongo wana ebimi te. Na mupandi na ye azana jeune moko wana na yebite soka zaka papa soki jeune azalo kwa mutungu buboye mutubul mutundi kaboye ayeluba pe makamo boye aswana katana bana miki ki pakate aza ancien député aute pe ko soit députation babwaka e kota mbushima ikuna na ndemba e bana ndemba bazo benga ngai bazolo ba ndenge nini député provincial na biso akomi communicateur ya musicien mwana muke. Encore? Ndenge nini député provincial na biso a commis communicateur a sundeli biso bana ndemba. Tozu mbongo l'état te, to frapper pe l'état te. C'est l'état qui va voir par rapport à document wana. Si peut aider la madame la ministre, so ba réduire ba so ba orienter on ndeni. Kamono ko papa nanga et puis na poto. Mais ba Congolais. Document les a signé depuis le 18 octobre, le 18 octobre je pense. Na mon document le 18 octobre. Na poto. Na poto. Regardez ce qui va se passer ici. Banakin. Document les a signé. C'est la culture wana. Bolongo la na kati. Bolongo la fali na kati. Bolongo la producteur na kati. Bolongo la staff ya fali na kati. Et tali bisote. Naza mieux placé pour naïb Sabino que Son Excellence Madame la Ministre de la Culture pour parler de plusieurs sujets, principalement de la prestation de l'artiste Fally Ipupa en France. Monsieur. Toko loba boye. Musicien ye moko loba na munoko na ye. Keba producteur baso où est la ye. Où est parti mes producteurs? Encore? Où est parti les producteurs? Yo loba ki mo konta ba wangi lobi ete ba producteur baso où est la yo misato. Kasi ba sangana misato ti. Encore? Kasi ba sangana misato ti. Pourquoi ba sangani misato ti? E konangana kosa yote ezana ba mama o ba luka ba fond. Ezana ba mama ba zo luka ba fond. Et puis surtout talipe bien. Na ministère ya culture na yango moninga ministère ya culture na biso na benga ngo agence de voyage. Ministère ya culture na biso na benga ngo Agence de voyage. Na ba sai na ba kindingo bazaka eloko moko. Encore? Na ba sai na ba kindingo bazaka eloko moko. Analyse oyo sali eza analyse ba malade ya mitu. Encore? Sai analyse oyo sali eza analyse ba malade ya mitu. Bien. Mais na comédie yango amemela biso eloko eza spécial te. Encore? Na comédie yango amemela biso eloko eza spécial te. Et lelo osoto bito tanga ba venturier na théâtre. Ça c'est aza le premier. Encore? Soto bito tanga ba venturier na théâtre. Ça c'est aza le premier. Moi personnellement quand j'ai vu comme tout le monde oui bien on va rubrique ni batiao. Par exemple ko louer ba bus. Na poto ba louer bus te ba uta partout ba uta d'abord France mobimba. Ba uta ba Europe mobimba ba uta ba bus ndeni. Et puis ba billet osoma mandeni. Pour ba billet si. Osoma ni. Le concert il est déjà sold out hein. Non le bananga déjà en haut parce que moi je suis tout le temps sur les sites. En tout cas, le concert il est déjà sold out et Tigaliga annonce. Jérémy Chabani oleki sai. Encore? Jérémy Chabani oleki sai. Voilà. Na comprendre que osa véritable acteur. Otindiki comédie, otindiki areseka o esengeli otindika yango. Voilà. Sai na lingaka na yeba fonction na mboka na kokalisu ko yeba te. Sai. Okoma na yo communicateur ya ba musicien to oza artiste comédien parce que bana bitike ba veuve ba orphelin ba sepeli na acte ote ba aveugle ba koka
basepeli na acte te balobi te ndenge nini pouvoir ekende koyiba biso musicien pe ayiba biso pona musicien tokotelema Encore? pona musicien tokotelema soldat okoka kosala yango te mwana mwasi atie badati na nsima na yo masali soldat 3 fois ya 4e fois pe ezoya na ya 5e fois pe ezoya eza likambo lokwa bato nyonso balobeli yango okomi sikoyo parmi bamusicien ya soni Encore? okomi sikoyo parmi bamusicien ya soni mokonzi ya bawangila a chaque fois yo ozoloba na biso oza numéro 1 enga na ndima na nga kiki numéro 1 na yo te mpo na nini biso nde bato osanganaka mpo na okomi so numéro 1 Encore? bon toyebi te baproducteur bakufi sa biso toyeba baza na bamorgue na minute oyo wana tozoyeba te Awangani yango. Koto edi badiata awangani Zakari. Tozo comprendre qu'est-ce qui se passe dans eza tourbillon musical Encore? tourbillon musical toboyi yango parce que na mboka toana problème banzela toana bana baolala libanda toana bana bazo souffrir toana ba famille bazo souffrir tela ba sinistré on ma etondaka awa ti lelo bazolala liboso a parler du peuple est-ce que ministère de culture pourquoi solo na batu mususu te mbongo ebima pona ba famille wana Voilà. pourquoi solo na bango te mais pourquoi boluka bo maitsa biso kanda o tozoyebela mutu na makolo te nayebi yo mokonzi bawangila yo loko ozuya na loyenge na bamiziki na wana oyo obeta na ope ba monotonie osepelisa no pe batu te batu pe bakoya na kati baobima na bango kana kolela tomonaka bilambo olati tomonaka balimiere emati koyemba oyemba malonga te bando kokota wana eza kaka kobina na kobina kobina na kobina kobina na kobina biloko wana tolingi na biso yango te. Et on a été obligé de faire des démentis pour dire que le ministère est libre. Le ministère est libre d'envisager le cadre de Nabango, parce que c'est quand même un Congolais qui joue. Ne nous associez pas. Donc, moi, je ne peux pas les demander 900 000 $. En tant que qui d'abord? Et mandaté par qui? Je ne suis pas du staff de Fali. Combien de fois que je ne suis pas du staff de Fali? Que je ne travaille pas là-bas? Néné. Moi, quand on a distraction, là, si Bobo s'en a mis pour rattraper par réalité à Vinaï. Quand on commence à la fin du mois, on va foutre un d'accord, on va rattraper. J'ai saisi l'opportunité. Il y a raison que ça tige. On va tout réclamer. Et zongi. Parce que ngani na zaboye na kokakutu komona esika ministère ya culture yango ezala te so na komika na moni oka na musika eriska na sanza Encore? eriska na sanza na koloba boye l'homme saint détournement musical to boyi yango Voilà. Tournement mais ba soutenir été to kotelemela yango parce que bango basepelaka na festigola te Voilà. balukaka babomela biso festigola likambo ya malamu ndenge tosalaka festival mpona papa Wemba totali pe affaire gola Jésus Niasa za grand artiste aye na idéologie moko ya ba festival apengisi ba étranger ba uti libana mboka partout pona koteka image ya mboka Voilà. mais to soutenir été yo ministère ya culture ozaka wapi Encore? yo ministère ya culture ozaka wapi tala ministère ya culture olukanoka makofe betama nango na nzoto entre biso na yo Encore? ministère ya culture olukanoka makofe betama na nzoto entre biso na yo yazo kende ba poto ba wapi ali kozala sur le terrain te siko nazo tuna ki député provincial ba pesa giyo eza ya nini Encore? nego comprendre ete Jésus ba bomaki ye babaka kene kulus na miyibi mibale lelo miyibi wana ba monani Encore? master oye ndie na fait la torture. Regardez ce qui va se passer. Vous comprenez? Pour faire ça dans la structure, il y a des victimes, il y a des bateaux. On va travailler dans la structure de l'État. Le cas va souler Kaouka. Donc, comme on sait un Fali, si c'était le cas, c'est pas Zachary Barabas. Mais Zachary Barabas a été reçu en tant qu'expert. Et dans le document que tu as, si tu vas avoir la gentillesse de diffuser, les gens, oh, bah, ils français. Oh, bah, ils sans ça, bah, mot. Oh, bah, ils bah, sur le mot, bah, télémi, bah, tali, bah, fini dans le dictionnaire. Bah, mon signification, bah, mot. On a lobby pour une interview en français. Donc, ni moi, ni Fali, ni le producteur de Fali, ni staff à Fali, Moutasengi Mongo, Azati. Naibi Sabino, ezana munoko, ezana minoko mususu ekokana nkolo ba vérité te. Encore? Ezana minoko mususu ekokana nkolo ba vérité te.
nga na vanda mo konta ba wangila na ebi etazani ka muta trafic d'influence encore na vanda mo konta ba wangila na ebi ka za muta lolendo mapeka epolete mapeka emata aluka kami sala tope mi komisa na place ya okoma te papa biloko yozo ningo o memela biso ne ko comprendre ete entourage ya mokonzi ba wangila mutu aza mayele azate encore entourage ya mokonzi ba wangila mutu aza mayele azate na mokili mobimba nous sommes des responsables to yebi ko kabola mbote na baninga to yebi ko kabola mawa na baninga to yebi ko sepela na baninga. C'est pour cela l'homme saint na ko yebi loko moko tangu ngana yaka na ba télévision boye na lingaka ba sortie médiatique na ngai ezala ya buzoba te encore ezoko elaka jibe orchestre mususu ezoko elaka ga jibe siko na minute oyo bango pe bata BCBG le babenga ba oh papa tokomi ko banga to yeba te turu ekozala nani encore papa tozo banga tozo yeba te turu ekozala nani po bango nde batu bazwi perte na minute o BCBG fo yeba yango famille ya Drumer nde zui perte na talaki bango na ba télévision modèle bazo lakela modèle bazo loba na lobité famille ezui douleur mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur nadambu. Voilà, Mbote, bonjour et bonsoir, bon après-midi partout où vous êtes Roland Nabisso. Moi Ismaël Poutine, je vous aime. Gaulois, Gauloise, Glédateur, en mode de la bonne musique. Partagez vidéo, commentez vidéo, faites sa force. Ah, ça va bien. Ça bon, on a BG Manda, je lis Kito, je te mets un peu au soigné, à sauter à dominer. Na faire rigoler puis sur la condolence les avons sur la solo les avons les le carbone na BCBG les sur la mort on met un peu sur la sortie médiatique c'est le scram il y a le Besson Pota et puis à ouais ensemble sur la vraiment awa et belé na BG Manda on a bon invité na ngana journée à l'élo merci partout vos alliés na singa l'élo moko mon vidéo Ismaël Poutine likez en commenter en partager en PC en force et que ça la plaisir moi je vous aime merci partout vos alliés merci Nabino Nabino merci pourquoi pas aussi à El Roi Bob Zataralo unique au monde. Merci à Patrick Mosengo, garçon hollandais. Pire vie à petit naïe, Babi d'école tout ma big manager. Merci à toi. Merci aussi pourquoi pas. Merci aussi pourquoi pas aussi à Yarosan Sa Majesté, Ya Anto Mokonza Italie, Ya Anto Mokonza Italie. Il faut Nekabeli Konzia famille. Merci à toi. Merci aussi à Maman Clarisse Bachika. Pourquoi pas aussi à Porsche Panamera Dolombourg. Merci à toi. Merci à Boss Babi Business. Il y a ma prise qu'à la banane. Merci à mon vieux délégué Papi Njike, Balobi, Bamotonoy Belé, Kazavou, Namboko, en tout cas, merci à toi. Merci aussi, pourquoi pas, à Espace, ma passe chez Mimi Loubaki ML, Betatou Awa. Bon, ça bon, la bienvenue. Merci, na Elvis Assima, Kamaso de Grand Nadia Fongola. N'appelle ça BG Manda Mbote. Mbote Ismaël Poutine, garçon bio. Bonne santé. Qui toko joli pepele ya Niyama. Autant mon pepele. Oh, on a tant mon qui s'assate. On a bien qui s'assate, on a tant mon pepele. Voilà, c'est le scram to ebi ki mais à lobby pour l'on a fait rigoler beaucoup à faire rigoler la moto. Faire rigoler moi na maman na qui pleut que neige, on a toujours n'a pas à faire rigoler. Oh, mais ça ya ma solande ngona ya manga muke awa eza manga musuko ke oui. To ça na ngam moto bundelungu. On comprend? Pour qu'il ndoki awera pese monan déjà. Mutema mabe na monan talaka mutu pena komi na point ya koloba ke yem tando pesa bon bakri. Ya pesa ka bakri déjà pesa. Pesa on est wapi? Hélicoptère na ba vocal. Papa hélicoptère eza yete. Yemo na banzembu nanu bazo putana nani na Bogis Bompemba. Pona banzembu na yete. Vous comprenez? Bazo putana na mbongo de pas pesa banzembu. Ti le la pesa mbongo. Vous comprenez? A pesa banzembu ebele. Esiko yo pesa mbongo te ali. Yosko olinga obando bimaluwa ndeke ba krione ezaka. Oliaka déjà mbongo ekoki. Siko ya koma na point ya ko lobango eza pour se justifier pour brigade ba nosenga droit ba crine kasi so comprendre donc eza ba biloko oyo vient na biso fo bongisa comportement na ye maye ba kazaka sainte mais legi na TV pas mille la lobby alukara problème te atinda muta fingele mutute atinda problème te donc yé makambo ko finga en tout cas la réalité wana je ki zengi sito yebi ndenga zala lelo ndeza botang batindi nani Odile Manzaka aya ko lukwa ko seka we ko seka jibe po kufeli wana yete mutatindi c'est qui tindi ka cha qualité kasi
Marosala semblant c'est comme si ngé atinda batouté. Oh, yende motindi ya liboso. On se comprend. Mais ayeba ke yepa boma bato belé. Et botika bloko wana. To pesa respect na ba mort. Zela nanu. Omoni makambo ezo pesa kanda. Yozo ya olinga loka neti yaza na monopole ya kotinda bato bafinga. Wera ya bomi bato belé. Ya lingto bando tanga yakim pour ndenge ni akufa. Kasi ade ya de makufa poni. Pona makamba wera. Mutia mabe na ye. Na famille ya yemo wera. Combien de personnes y allié? Ya lingto bando tanga bakombo. Donc bino tang bo le na TV bo kansal kwa net ke batu ba na minoko ko lo batenet bino. Ngasi na loba na ke turo yo. Lo ga wera ko mo kanira ba sanga na be irité na ba fali. Et ça n'a pas problème te to biso tout okufa. O comprendre muta otika libanga zate. Basala nyonso balingi soto koma na prison na kota prison na obima. O eza mboka fati. O comprendre? On a déterminé be chemanda ba. Neza bona lobaki ndenge basala na JB to zaka na minoko ko lobate mais na faire to kotika te. Ba yeba ke to ya mobondo. Vous savez que dit manzaka le ka loba alobi a occupé binoté a diverser des tailles. C'est-à-dire que ce on dit là lobaki biso doit léger. Ba golo ba te bangonde ba kimi pour ba fongola ka mbanga na bango ya solo ya lobaki oui les 19 ba loba après conseil. Na yeba ke ba loba te pour ba sala mpiaka. Pia quand on est sali qui batal te soto yena bango bo to sambo po déjà ba monnaie déjà ki ba arme o po na bandoko zela bango na ba arme on na ngodo na ti ba okota pa jibe don na sangisa bango nyonso mbika bazo angu nanu est-ce que ba ko sala ba ko seka e bembe ba ko seka matanga te omoni le fait go la comment peut criminaliser la faire go la liagi faire go la couper la café go la faire et loko siko na nina lo ba soto tali bien moto ezap na boma batu mingi za wera Iwo ezali bongo tango bango baza ko incriminer JB mutabomi po wera ngana ko niata pe na niati pe na pona na kotiti na foyer na niati na wa boma na famille na na betaka moto to pelisaka moto ngo ndenge nini ezake mapata pa silika tala omoni ba makambo boma o tango bolobaka mosanto azate. Vous comprenez? Bon, on a incriminé Batbo, on a dit, ouais, on a ba bi et belé. Et puis, on a monté ma bé, ou à zone on a bateau, on a bateau. Il quitte en bas la coufandeni. Ouais, on a boumaït. Le long de papa tika, il muta boumaït à Wera. Et casse, alien na ma flashing geta. Alinga alia pour le beso et simba te raté que soit ig. Oui. Le beso na tiozo mona tia le ki ona na ba méchant ma bepo wera pena donc alanda epo abeb sa même vie na yi. Omoni nga sala même Diego. Omoni vie ya Diego. Na yebi so ke vie ya Diego. Wera mto sa bon. Na lobi na makamba solo. Ko lingati na peso détail puis na yebi so muto ayebisa nga makambo wana. Na keno makamba jani. Archbishop na peso mbote place. Obi a jani. Les loges kasi adjani tia akoma bo normal et maramni wera sana nzoto mwa mbalu wana olinto bandolo bango donc jamais na bandali suko lo bango jamais wera za mutema mabe ya makasi yango no moni memeza na wenge muto olinga ya zate moto ezaka panza wenge zaka manda chat petit na manda chat ndi bango tanzania miko tazo ya na nenga flatterie aya na flatterie ti bando ko tonga fere wana awanga nyango lobi atonga fere te na mesiko ye wana ayesu ko senga jibe pardon mais bosani makamba lobaki ayo senga pardon pourquoi donc ngana linga na mutu te o ezake o lobi mabe apo o senga pardon non avant o loba mabe faut réfléchir pour que o arrive na makamba pardon te vous comprenez donc c'est à dire que manda chante ayebi makamba lobaki prévenir yango na ba bengise na feta ke no lema deskuna ya libala nan bamboa wana watekelaka ekasi mbwa eza cop na ya salaka mbonga bamboa ti bonga zondi mango te bwani eza mbonga bamboa bino bobi ateka bamboa bala yateka bakanish ateka bapiti bongo aza mbwa te yango loko na tunaki ye elongi na ye te koma bongo eza fere te muta bebisaki yango bamboa na ye moko atekaka oui boso aliaka ngo yango nde comme ça elongi ndenge wana oya ko akize na abake lo moko abi awa bino bo finga bozana parapluie te bozana sécurité te je m'en fous omoni netinga nga na ozele ya fundanga je m'en fous
po ye tanga salaki vidéo ayeba eteke eza biloko ya kolakisa même ezala entourage ya wera na biloko o eza ke bango ba même ngai na cible ya ba héritier ya fali na wera et puis nga na yebisi bango na obanga bango te et puis muta obangisa nga na bango nyoso ate basala nyoso ba osala même na spiritualité to koyebana kindoki na bango ba mona mina ke wi bakuti ayebi mana lu bilangi ayo ka ngo na sangwa akende na yeba maya lu bilangi zaka nini Monsieur Manda nyonso oyo ezaka rapport ozobela fere po ozakoloa po lingaka fere gola yango bazokonyokola yo maintenant fere gola na Congo to pe se place nini aza congolais te aza burundais aza sénégalais aza malien aza rwandais oyo bato nyonso balingaka ye te omoni fere gola aza victime ndenge JB nde basalaka ye on comprendre ba osala eloko o ne basalaka JB babebi balinga babebi sa réputation na ye yango omoni JB ayembaka ezao on comprendre donc au linga bo distraire public pour ba yokela bino mawa voilà on comprend mais lelo mokile yo juger yo comprendre que oui wera andoki chanteur numéro 0 oui boyo wera utangi neti chanteur ani ay boyemba neti ni deuxième voix oyo zo bana clair ko yemba nde boyi aleki neti nani na musique ya Congo yebsinga ke wera aleki mutu tel aleki neti nani azana mutu aleki te oui po ata fallait yemba na autotune ma yemba bien oui alobi ya atakaka te atumbolaka te mais soki azongisima soki ayayaka mabe te wera ata ozongisima toke liboso yeba ke na biloko no nyonso na bataki no nyonso topile yo po jip we na minute on eza bo faire ça leki yo oui oh wera za néanti donc niveau faire la beti wera ya osakana te mais moi na beta papa te ba lo bango papa bongisa langage ko ça moi na wera te ezo silika te beje to solo la osiliki point ngande na lingite to place ngana vandi botanga ba phrase ndenge wana o mwana bango bazolo ba yango atongo mili bango banani babi bogisa leki à côté faire parce que à faire la côté à lobby n'est vérité bogisa lobby n'est vérité au moins place moto ezake déjà wera za na problème ya bogisi po ba nyongo eleki wera ba nyongo eleki ozubi loka bato komo bima yango na moni ba pesa ka komo nini nini nkoi kasi ekas likola mutema mabena ya comme a comme ça on le roi net que le roi de la fauteuil le roi ba ba robongisa ngo eza ba bill mais na wenge ba ebiki asaki mutema mabe Monsieur Manda tomoni Charlie Prince alobi na mundo ya faire rigola vérité ezate et puis tsaka ozalate faire akindaka nde pa jibi to ba bengani na zongi wera mais faire alobaka to sali wenge musique à maison mère to ndimela nani oui nanga yebiteke na vidéo eleka o Adolphe Dominguez afinga faire ke afinga na mama na bango ke bali ya matembe akasi wera atinda ba faire po basala ke babinga na ba Adolphe na wera tika na mouvement bongo siko jiba nani faire olobani to sala maison mère akasi oui po to na wenge 4x4 tout terrain o eza fondé masela. Vous comprenez? Et puis, le président de la banque, c'est JB. Tous les gens ont 4x4 maison mère au président de la Wera. Vous comprenez? Eh, ce qu'on a maison mère, on a fait, Babindo, mais Baba, cofondateur et loco. Pour tant que Babandara au départ, Babandara a une maison mère, Babandara a une 4x4 tout terrain. Vous comprenez? Et on a une maison mère après. C'est-à-dire, maison mère, on a tiré la pas Wera. Ba cofondateur nango c'est ba faire na ba Babindo na ba Bill Clinton na ba c'est le Oscar moi le faire comme un cauchemar à Charlie Prince mais ton nom monaé pemé na papa Hervé ton nom monaé conférence de presse papa c'est coupage après ça va chroniqueur mais le comme un cauchemar faire comme un cauchemar naé eza po ba la reke poto eza po na faire ba yokana te to eza po na ingratitude te eza ki buzengi ya moi mobali wana ya Charlie Prince azana tout d'abord qui buzengi o ezake abota ba lolendo mongo boye envers moi sur o azara taille compliqué wana kenda pe wana ala forme ma beboye suis Laura tendance wana
Parce que ya yokela ezua. So pas on a besoin bimana ye moi moi songa boya ocha tout et tu trouble ya moni kendie faire mutayibi c'est que abengana ye. Parce que na jalousie na ye moko abimisko lelo ndeza boya comme ça faire cauchemar po akoma ko regretter oyebate arozonga ndenge nini. Comment on défend des Fali? Défend un périte. Ça Fali o baki pakete. Obi terme babengaki. Comment on babengaki nini? Zoba zoba. Oui? Charlie Prince babengaki ah wana zoba zoba wana. Oui? Mais tout le monde a rappelé d'été na bango les capés mais c'est pas Charlie Prince. Ko leke ça problème était. Mais considération pas Fali ezala rakuta ta mukete. Ba auto sangisa ba journaliste omona ki azangi na kati. Babengaki kasi il faut babenga ite. Fallait l'ingara ressentir yété. Donc c'est-à-dire que y a tikala ndenge ya kombo ya musika alobela ka fali ya ndenge ya musika mais ya considération ti. Talaka même na ba fan ba lingara yété. Na ba fan wa fali. Mais est-ce que pourquoi comme ça faire rigoler la cauchemar? Yé pas na yé fois comme ça fait bongo parce que akoma ko regretter acte à posa. Ma oye bata o sa ndeni mais lokola sa pona de angambu kuna. Akeka bongo. Akoma ko tirer nega bongo parce que mukolo eza ke problème e komela ye a olinga skoro mukoli kambo komela lo bakaki fere mutatine linga bato oh a bosana ke makambo afinga pe fali kasi po fali za na bakanda eza ko neti pecho nani o azana munoko tani na misuni botie na munoko mwana musenzi wana wa mukuse wana nani soki pe kinding mwana wana osandi mna ke mutu ana misuni nie bota na munoko ya mona kwa koloba bien ti na minu ebele so mwana wana bango mibale na yebisi na opecha ngona no yo yeba ke mukolo wera olia yo bokosela ka fere oui bali ya indinga azana souci azana posa succès yo yebi yango te ajnin na olingi na bando yebiso ndeni na orchestre ona bato baliele bato na famille na bango Béchemanda balobi respect aux morts. Lelo yo kombo ya Gigola o ya kufa na ye molimo pe na kimia et comment criminaliser pas ya musique ndingo. Asali ko tuna nzembo ko bebisa kombo ya Mowei. Est-ce que tout le monde qui trésor qu'on lobby quand était justice et qu'on s'est chargé na ye. Et ça muto pas Hervé. To peut ça respect na ba mort. Te o moni siko eloko wana nde oyebe. Tout d'abord Guy azara gola te. Guy Gola azara gola te. Aza Guy Osango. Omoni maître na biso o awuti pe okufa vient na biso bandal. Nani na yebi bazaka na ba maître Nzube nani maître champion du Congo. Magouche baza même papa na Guy digital. Vous comprenez? Donc ça monté là. Ça monté là. Vous comprenez? Donc déjà na ndenge ya famille tango yolo ba gigola. Giazara gola ti. Muta gola. Gola go silika. Gola ya suka ezaka fere. Gola ya suka ezaka fere. Donc oh nyonso o sala na donc déjà biloko wana za na zamba. Vous comprenez? Mais tango ye aoyemba muta akasaneti ke bato ba kumise wera muta otinda yi. Ekas poti bazwa ke wera comment za nini wera na fere za na ndenge ya boule ke croyant ke kindingu mutu asala ka fere so ko comprendre que depuis azwa kindingu fere azaka likolo kindingu wana za alo tanga ya pamba na kati océan donc apese ku tata mukete na 2 minutes azwi dégagement sur shot leone za na mwana na okisango ke undie wera obima na mwasa ya mwana kindingu oui retirer loko retirer kasi mwana anatanga zoluka makambo yatala asurveillera mwasi na ye au moins des ans azaki ex mosa ya yani ya wabe Laurent retirer pour tout battre la dignité na valeur so wabe Laurent pe à son âme wana ba vieux ezaki ba soutenir biso tant vous avez pemé na zacle na za reconnaissant na yebié depuis ninga ba ndaki ko loba na biso na likukuma. Vous comprenez? Mais kindingu na biso ka ke batela moi sino bien. Po mukoleza donc mikolezo ya obela liboma. Mukolo okuta moi sina yo
azozwa pena makambo bongama ozoyemba banzemba oyemba bato mosusu oyemba yo kasi neti baokumisa o te talaka nde surveillaka mwasi no bien Frère Gola asala nini na musique ya Congo oyo lelo akomi cauchemar presque ya musicien congolais belé te eza presque te motema wera nde azolinga yini omoi le objectif ya wera eza nini ayinisa fere na bato nyonso talaka afere alinga asala featuring na vie na biso redi ya misi osokomona olobela yango mpe déjà balobela yango mais moto akota soki mpo ke bayemba te bango mbalese wera yango abengisaka kermesse na la samba o comprendre donc c'est à dire que oyo ndeni okoyemba na peti wana o mais aza musicien siko bino pana ye pa na ye problème na ye ke bino bokokangama na fere te po faire asala ye nini eza question fere asala ye mpe eloko te le contraire fere ngeki kutu akomisa ye na mbongo soki lelo wera aza na mbongo akoma nango wana po fere apesa le meilleur pa na ye j'ai mo ya moke soki mpe na fere azomi telefone na ye neti mariage ya gladi abengi fere yaka na mariage ya mwana oyo yo bokola yo encadra moki botika na soni totika na soni ndeti ndeni nga naoloba awa naoloba na compte ke ya makambo ya musique makambo ya famille te so eza na makambo ya famille basolaka bango mibale eza mabe te me na musique tooloba makambo ya musique ozo komona awa biso toyeba kosepare makambo toyebi oyo ezali famille na oyo ezali vie professionnelle awa tosolaka makambo ya musique oyo tosola musique so bango baomona ke wi yango lelo nayebisi wera na bato na ye nga na obanga bino te mpe moto akobangisanga aza te kende place nyonso okende na biloko tu okolinga osala nga moto akobangisanga aza te nakolakisa oke nga mpe nde naza bona na place oyo na telema moto akobangisa moninga aza te biso tu bana kisasa nde babenga bino bana wenge nga mpe naza mwana ya kisasa mwana ya wenge soko oyo ozaka yo fanga so oke na kasai na mbujima okutanga nazali. Voilà, Béger Manda, pour terminer, parlons maintenant de Ferregola, le padre. Vous ratez concert, faire abîmer si répétition. Concert à vie monanité, balobi, faire ndé azako étouffé, succès à. Eza question ko étouffé te. Wera na nga olanda concert na ye. Muta yebi na ko yemba te. Siko muta olanda ye olanda. Formateur. Omoni ba fois nazo pekisa bino makambo yo. Ozo benge formateur par rapport à quoi? Muta yebo yemba ta former net nani. Yata musele ke to ko pese bo former. Yo ka ko le abana. Yemo mwana ya mibala yemba. Après faire bongo tala raté. Après faire moi liboso faire ya mibala za nani wera te. Yepe mwana. Mi beko zomi awa pesa ki Moïse Weranson. Yemo a confirmé que mwana ya mibala za wera. Yemo tanga bi yo ko le abana faire chat de poule. Après bi na mi beko zomi pesa ki Moïse Weranson. Aya mo mbale bo yebite. Moi liboso na ninga ba voix meilleur chanter pour les qui wera. Yemo a mibala faut chanter. Oui. Na mibeko zomi yapesa Moïse Weranson. Donc amita komo na ye. Amita komo na ye mo a confirmer que ngape na mwana. Yo ka sika bino monde bana. Voilà, besoin de parler de Gabon le 27 Le 27 aux amabe makasi Gabon to yebi déjà que c'est au Kabolo on déjà des partis pour kuna une partie ba teke déjà ba teke bazara kuna donc Ferrego là a roya wana mobimba. Donc bon on to beton ka 10 000 dada toke 10 000 kaka. Et c'est la question festival, et c'est la question sur Yanine. Le problème c'est que faire Ndaza la haute. Casse. Connotation nous sommes au bozo wele yango concert na. Wele la te ba bengi nde ferry, ba bengi binote. Oh, il fallait ça beta ya kuna ba lebele. Ko beta biso to à l'acception image. Problème c'est ma image. Au beta na Gabon, l'acception image. Ko beta na Gabon na salle wana beta oui, l'acception image total. Problème c'est problème à image. Message de Gabonais, tout Gaulois et puis na Brazzaville parce que ba quatre c'est vraiment belé quand même. Bata point noir, bana Brazzaville déjà, baza déjà na pembeni pour na quatre kozala déjà wana izaka makamba ba bisu banini, ba kotimba mo Gabon puis ba pays limitrophe fois ezali pembeni na Gabon, ba ozala zala wana donc on se met za muké, so 10 000 muké. Te omoni ndeza wana zaka idéologie to obeta on esprit à échanger. To obeta on esprit à échanger, mais musique to kotika kuna, ba comprendre que fallait bêta qu'on a mis niveau exact. Donc tu bêta des musiques à solo et puis vient le président Nabiso Brice Olingi et moi on comprend que le meilleur d'Afrique
grand chanteur de mon pays, le meilleur de tous, Azobeta Wera, Alalisi Wera Kao, la musique congolaise. Azobeta Wera. Abeti Wera go. Malgré tout Wera, Autolia vient à Bisso, Nani, vient à Bisso Ari Kamboma. Nyon sera pour les BG Manda. Autolia Ari Kamboma. Bon, tant qu'on dit la lobby, il y a au deal des normal. So Bisso to lobby que oui, Wera lié vient à Bisso Ari Kamboma, comme ma bé. Na profiter na pesa mbote na batutu balinga biso taï sentima les grands mon père ou héritier vous qui na la crèche maman Lisa Loboko motema les boss mais moi Boudimbo depuis Chicago Jérémy Yokale Potier na fan DCP Blaise Okende madame Berthe Badada na fan de Sarapé Clairbeau Boula na peso mbote na fan de sa Messi Rifan na PCP maître Junior là depuis Cape Town Guy Goma Chuda Saramboka bientôt Niameki la Real de Madrid Charlie Kabanga Mike Mwamba na pesi mbote et puis na pesi mbote na vie na Madison tel Madison 5 étoiles na Luanda qui toko joli donc 3 fois 100 mon santu malamisa tout na pesi pe Vasco de Gama héritier Ibula mkonzi ya bayaka na pesi pe Betty Mwamba vrai chéri na pesi mbote place aux Ali na obosa na pété Dalida na moni petit na ngai na pesi mbote qui toko joli délégué Papi Nziki pas allé délégué ya banini Papi Nziki Kongo na maboko na mwana ya kitambo ya depuis tongo indusa yo yebi poto beta na ba match ya lingala facile akasi grand joueur ex joueur Watika te makolezaka ezobeta na PCB mbote place azali donc batuto bolinga BG Mimi Lubaki ML Mimi ngai nazo fandisa staff mama mapasa chez Mimi Lubaki ML moi so azo compliqué biso tozo ebate confusion totale. Voilà, merci, c'était la BG Manda. Merci à vous. Hervé Bossitapen Mbotete et Tolomon 40 cm. Voilà, merci aux équipes de Bisso. On vous aime. Likez l'émission, commentez, partagez. Perception force, c'est ça la plaisir. Merci à vous. Bisso, le padre, et nous aussi. On vous aime. Trésor Lianza, le Bogard de Waterloo dit manifeste-toi. C'est là, c'est le gaming, Trésor Lianza, manifeste-toi. Merci à vous, vous avez Bisso. Likez l'émission, commentez, partagez, sa force. Et aussi à plaisir. Merci, l'espace Kitoko, maman m'a pas saché, Mimi Lubaki ML. Merci à vous, merci à honorable Géry Kinkala, honorable Géry Kinkala, na compte ML. Honorable Géry Kinkala, merci à vous. Merci aussi, pourquoi pas, Ismaël Poutine. Nous aussi, on vous aime. Tout liker, tout commenter, tout partager. Et que ça va bien. Merci à Arnaud de Babi, Arnaud de Boleli. Arnaud de Baleli. Voilà, Babi proche et honorable. Merci à vous. Merci vous merci à El Roi Bob. C'est un homme unique au monde. Merci à Trésor Elianza, les Bogards de Waterloo. C'est là, c'est l'équipe Ming. Ça bien. Merci à vous, merci pourquoi pas aussi à Patrick Amotion, garçon hollandais. Hier, on s'est encore au Sa Majesté, merci Nayo, merci à Ameka, Sissi Makena Vanessa, Maman Clarisse Bachika, Maman Porsche Panamera dans l'Hambourg, merci à toi. Il y a Antomo Konza Italie, il y a Fondé Kabia Likunzi à famille, merci à toi. Merci aussi à tout Balingaka, Bisso, Ono Babi, Namonife Nangazalia, Babi Tobengaye, Mokonzi ya commune ya Kasavubu, délégué Papi Njike, Yango. Mamote Belé, tu retournes prochainement sur commencer à zoniter un nouveau numéro. Bye. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu.